L'histoire du jour, moi si Yaya abima na mwana na ngai, la championne. Moi si Yaya na ngai ya mobali, mwana mama na ngai, moi si na ye abebisela nga mwana. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit, qui n'a donné quand notre était là, Kema Fumbe, en direct de la Suède, Koro coucou, n'abonné nyo Sadikina TV, partout dans le monde ici Kabozali. Bienvenue là-bas, nouveau abonné, sentez-vous à l'aise, ici c'est la famille, on parle de tout et de rien. Un grand coucou na, sponsor officiel Dikina TV, mon vieux Benz la moto kayatalo 4x4 double pression, yaya na mona qui est pas colami, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous pambole. Bandeko, bana ya Congo, bana ya Afrique, bana ya monde entier, boyoka lisolo. Lisolo wote pa ndeko mama, lobi la championna. Na landi lisolo na yo. Yanga ekwele la ngai. Libala nange kufa. Mobali ya boya ngai. Na bota bana 6. Moko ya mobali. Les restes nyonso basi. Mwana tanga zui nini, mwana tanga zui diplôme d'état. Attendez na ba classe malam parce que vraiment papa na bango nzamba pambola ki to sali ba démarche ndenge ezalaka mwana ye kozwa visa ya étude mwana ye Belgique mwana tanga ye Belgique akoma ki na ndako ya na nga ya mobali mwana mama na nga mwana papa na nga la championna nde natindaki mwana akende kotanga to tindi mwana akende kotanga na poto la championna mwana akoma ki na poto na âge à 20 ans presque 21 ans abanda ba étude supérieure na ye likambo eleka ngai na yo na toyebiti na yeba na kozala contacter jour moko pona mwana na ngai pa ya mwana na ngai za kolela la championna mwana na ngai za kolela na tuni nini oh non tonton vient de me maudire. Comment ça ton oncle peut te maudire? Ndenge nini no kona kende koluka yo eza ndenge nini la championna nzoka mwana abimakana mwasi anoko na ye. Mwana abimakana mwasi anoko ayebaka te, ngape na yebaka te. Il paraît selon mwana, eza mwasi anoko nda abande kosala ba avance. Abande kosala ba avance. Sikoyo mwasi ya ndeko na ngai, belle sœur na ngai, esengo wana ya kolia mwamba, abosa na batoto ya Congo, bana ya Afrique. Quand je vous dis le terrain ma boule à l'arbitre écolo, les supporters méchants. Oyiba koyiba mukolo bakukangwe kozala abosana tango baza ye na mobali na ye tango bazolia mwamba kende kotanga kombo ya neve ya mobali na ye na melana mai kende kotanga kombo ya neve ya mobali na ye en pleine makambo en pleine mwamba en pleine mumba pleine mwamba guba mobali aye sérieux donc noko ya mwana a komi sérieux a tout le monde sina comment se fait-il yo en plein acte que nous kotanga kombo ya lek donc kombo ya mwana ya ndeko na ngai mobali ya ndeko na biso ya mwasi amoni yango suspect selon lek nenda pesi lisolo babandi déjà kopotana mwasi na ka wana oteza problème ite yo za bazo bena mwana poko sa la zoa mais en tant que mobali en tant que jopo puis en tant que yaya en tant que yanti habité komba mwana koyo ko tanga mana buzoba boite en pleine mwamba yo mama okeno kotanga komba mwana na yo na ndenge nini mwasi awangana oncle pe azela bino mo boyebi ka ba jeune abandaki pe université na ye des fois yaka ndako des fois yaka te donc ça kutana kina ba camarade noko aye kofandisa neve afandisi neve abi neve na lingina yebe loko moko eza koleka awa yona mwasi nanga au juste qu'est-ce qui ne va pas parce que mwasi nanga noko na ya abo amela ki ba parole na été ayebisi neve pena ndenge ezali boy non moi j'étais avec ma femme comment se fait-il que ma femme peut citer ton nom en plein acte en pleine mwamba en pleine mwamba obisito yoki mususu kuna beli hey zambi wani me mama ke ko benga kombo ya mwana ya ndeko na ye neve ya mobali ya beli kombo na ye en pleine mwamba mobali afandisi mwana ileki na lobiki te o expliquer ngalo ndenge ni kombo no kendo koma na mnoka mwasi na ngai mwana awangani noko ne ayebisi alobi si tu me caches quelque chose yeba ke na koyeba yango et soki yo bimana mwasi na ngai si tu as déjà connu ma femme
Parce que moi, je suis pas un enfant. Je comprends quand même qu'il y a ça ne va pas. Parce que ma femme ne peut pas citer ton nom. En plein acte avec moi, non, elle ne peut pas citer ton nom. Ce qui yo bimana moi sinanga yeba ki. Donc, jour ya soko yo bimaki na moi sinanga, jour yo zalaki mobali. À partir d'aujourd'hui, si tu me dis pas la vérité, yeba ki mobali na yo bana kosala te, à moins ki ngai naza noko na yo te. Batoto ya Congo bana ya Afrique, mama leli na mnoka mboka. Nleki yaya na ye a maudire mwana na ye. Mwana beke non tonton y a rien, moi je comprends même pas ce que tu dis. Nzoka mwana pas zalaka na ba copine na ye. Mwana tanga kei après ba mikolo aye ko comprendre que nini na ye ezo salate, troisième jambe ezo salate. Moi si anoko insista et pas ya neve. Ya mobali neke ko yebisa noko na yo te ke ngana yo tobima. Poso ko yebisi noko na yo ke ngana yo tobima ko limbisa o te nga pa ko limbisa nga te. Lokola kaninga ite muna oka rebeta kilbaku il faut jamais accepter eroleka kaka wana. Nzoka noko a relâcha ki maloba ya mabe pa ya mwana ndeko na ye. Noko aloba ki soki yo yebi mwasi na nga yeba ki mobali na yo kande salaka kaka. Et ko sala ka lisusu te à moins qu'on nous ba vérité mwana wangana moi ça noko pas sali nini a ese ke te kondima te koloba te lokola kanga ki biso te zala ka ndenge wana mwana akomo comprendre que notre troisième kolo et sala ka lisusu te mwana koti contact na mama ya ye mama abota ye azalaki na Kinshasa na kolela ke non mon oncle a maudire nga. Non, il faut dire la vérité. Oncle a maudire yo, ndenge nini. Moi, na boko loba. Maman, ya pesi lisolo. Quand tu as contact na ndekona mobile, yebisa moi, na yebiso vérité. Comme ça, moi, je vais te dire pourquoi j'ai maudit l'enfant. S'il n'a rien fait, donc la malédiction sans cause n'a pas de fait. Comme il avait dit qu'il n'a rien fait, ayebata lisolo, anate, abanga te za problème te. Maman, tanga zongi pa mwana na ye, mwana na ya ko yebise ki te mama tala likambo ezaboye ngai na bima na mwasi anoko po yende mutayaka kokotela nga na chambre. Je savais pas quoi faire. Avant ça, moi ça oncle abande ko tindela ngai ba vidéo ya porno ya ba quelques secondes na portable na nga zo ko tindango souvent. Des fois, comment tu penses et tout et tout. Donc, moi, j'ai commencé même à fuir la maison. Mais jour, moi, que koma ki, ayaka ko kote langa, il y avait pas moyen de faire quelque chose. Donc, il n'est et koma ici kato koma wana. Donc, c'est vrai, na bima na moi, c'est un oncle, mais pas un oncle, na wanganaki, mama tala likambo boye, troisième jambe nangezo salate, na combien puissant. Donc, vraiment, il y a une, ça ne va pas, je sais pas quoi. Bandeko, mama bandeko lela. Abinde ko na ngai tala likambe uti na famille na yo na yebisa ta mobali na ngai te na bomba sekele likambo munene bongo moya ko traitango na telefone ezate mama na komaki lokola mutali boma na boti bana 6 ndeko bana 5 nyonso to ya nini ya basi moko kaka ya mobali et puis moi so tozo loba wana ya kende ko bala ina kananga parce que toza baluba aza mwasi babali na Kinshasa te mama za ko insister ka ke non la championne aza mwasi babali na Kinshasa te ndeko mama ko limbisa ngai likambo mwambe kipaka te moi sa uti kisangani loja Kinshasa ben kananga te mutu msusu kazani na ba valeur te ayebite c'est quoi être fidèle. Il peut se donner facilement. Ça n'a rien à voir. Parce que maman, ça va insister que moi, si on a babali, ça basi na biso ya Kinshasa te. Maman. Ezala mwasi ya Kinshasa. Ezala ya Lodja. Ezala ya nini ya Bakongo. Ezala ya Bandundu. Donc, likamwa mwamba équipé kolote, équipé territoire te, ezo beta loka mu pepe. Ce qui mouta se laisser faire, donc, asali nini. Akwei. Bandeko. Maman, asili mayela ebe loka osala te. Abi vraiment, comme si le malheur est bon, si je peux dire. Maman a boti biso a koufaki. Nde, yaya, fala longa Bruxelles, Belgique, aya na Kinshasa, kosala nini, kokunda maman ndenge zalaka kaka la championne. Na ebisi mwana na ngai, il faut salani, toi aussi, il faut profiter de l'occasion de venir au pays, comme ça on va en parler. Et ça, occasion malamu, parce que aza yaya, nazo mona tandenge ya ko aborder ndeko na nga likambo te. Nazo mona te.
Lokwa likambo ekweyi mama akufi donc koko ya mwana ya mobali abima na mwasi ya noko na ye akufi fallait mwana pa kita Kishasa mwana kiti Kishasa na noko na ye bakundi makambo nyonso te komi tout bafandeli makambo tango bafandeli makambo nde mwana ye kwa avouer noko tanga ye ake Kishasa tikaki mwasi na ye na ndako na bana 4 comme si rien n'était likambo se leka mwasa wangana na ye eleka nango noko ake kokunda mama bafandeli makambo mwana neveu aye kondimeke non oncle pardonne ngai c'est vrai ngana bimana tanti parce que c'est elle qui me faisait des avances et tout bla 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 donc noko maina makila esilaki maina makila esilaki abi obi ke biso toza baluba okoka ko memelanga liwa je t'avais demandé parce que ce n'est pas normal. J'étais avec ma femme, ola beta tanzambiwani, akeno kotanga o, makaka diaka awa eko sala nini. Makaka diaka eko sala nini awa. Donc alobi, ils a problème te. Comme tu as avoué, donc moi je te pardonne, mais il faut yeba qu'ils ba conséquences nango. Noko tanga zongaki, basala divorce na mwasi na ye donc peseli penda benda bika maman apesinga lisolo mobali na ye petanga yoki kete héritier na ye héritier du trône aye kokuta na makambo na famille ya mwasi abenga na mwasi na ndako maman tozoloba libala na esala nini ekufa mwana na biso tozoloba lelo aza na âge ya 27 ans. Jusqu'aujourd'hui, 3e jambe salaka te. Noko alobi alimbisa mwana. Mais 3e jambe salaka te. Mama lobi la championne na yoka passe na motema. Ba voyage msuto tinda rabana. Il faut to tuna kanzambe. To mwana la msu keno mwana keko bonga na Europe. Menga mwana nga kendande ko beba na poto. Imagine toi biso toza baluba. Mwasi babali na Kinshasa te. Mwasi wabali na kananga mamake kosala bozoba na libala abimi na neveu ya mobali na ye nde tolo babwe noko akabona na mama abana na ye 4 mwana na biso aza na 27 ans lelo 3e jambe na ye esalaka te mama na bango aza na mboka ya Bruxelles bakutanaki na mwasi ya noko donc mwasi ya ndeko na ye bakutanaki na ex belle-sœur na ye abila mso bomonaka video moko etambolaka na Belgique wana ba mama mibale bazo bunda la championne ezalaki ngai tango na monaka mwasi ya ndeko na ngai na koka ko se ressaisir te ndenga bebisaki via mwana ngai to simbana na nzoto na esaki na lui bisika nyonso tokokutana kanga na yo to bando sani to banda kobeta na makofi mwana ana azali na 27 ans 3e jambe ezo sala te mwana senga bolimbisi noko na asala pe alimbisa ye me wana eza ba conséquence ya masumu yango toye koluba tosololaka na bana na biso tosololaka na bana na biso mwana azalaki c'est vrai tokoloba mwana nazalaki mwana mukete toloba pe air moko omitie na place ya mwana moka mobali ya muke ya 20 ans 21 ans mwasi ya noko ozo pese na kilo auti ndono ba video ozo mona neti o comprendre te allez moi ça noka kotolo na chambre vraiment il faut zala na éviter lemso jaolin pour ça la nino koka ko échapper na likambwana. Le fils de maman a dit que non, il ne pouvait rien faire. Moi, c'est un oncle nda débarquant na kata chambre a moni loka ko sala te nde makambo sike banda yango wana. Et puis maman a pesi zo bila champion ngai nde. Nazo yebisa mwana ngai na lingi ba camarade ya pototo ko tune oh non aujourd'hui je vais passer la nuit chez un ami. Nzoka mwana ndoko kima mwasa noko na ndako. Ande ko kima mwasa noko na ndako po mwasa noko abande ko salile ba avance. Natindi mwana nanga na poto mwana kaya mobali ngana mobali toboti lelo libala nange kufa mobali nanga boya ko limbisa ngai okatanga nte na sala kilikambo mais lokola mwana kende koza problème na famille na ngai kanda wana nyostu na kozonga na libala na ngai mukolo mwana kobonga la championne to obondela nzambe ndeko nanga pe aloba deja salimbisa na epo sa bala deja mwasi mususu likambo deja se likana ngome muta zo vivre ba problème eza siko mwana nanga ya mobali oyo akoma impuissant po abimana mwasi ya noko na ye yango na ye koloba
beta ka setende oute ko beta à propos ya maman ya 47 abimé na mwana 18 ans faut to solo la kana bana biso ya mibali ke soki mama moko mitosité aye konuka yo tindika ya ta ko tindika yebisa ba parents na yo parce que c'est fréquent la championnat c'est fréquent aza mwasi babali na kinsa santé mwasi ya mboka na ba caractère nyonso mais mwasi ateki mwamba ateki yango epa nani epa ya neve ya mobali na ye mama nzamba peso kimia. Je sais que c'est pas facile en tant que mère. C'est pas vraiment facile. Oyo bakete otinda ki mwana yo pa kendo tanga kendo bom sa vie. Mwana ko kutana ba problème, tanga mwana kutana ba problème, mwana eza ba problème psychique, mwana donc a commis dépasser makambo belé bela zo yebate ceux qui na vie na troisième jambe ko sala ko sala kate. Tu vois? Donc courage, beaucoup de courage quand ndengo pesi témoignage na yo, merci beaucoup. Nzamba mona ya pambola yo acha kimisi ki ezali ozali biso ba ototikali toko solola na bana. Parce que tu comprends que zaka ba tonton congolais tende bazo landaka bana na biso ya basi mena ba tantine congolaise pe bazo sala nini bazo landaka bana na biso ya mikie mikie ba aya mikie po bakomisaka bango batuna bango yo bakoyi ko se servir tango ya yoki posa ko sala ba makambo ya zana besoin ko sala. Vraiment beaucoup de courage, merci beaucoup pour notre témoignage na yo aimé partager histoire yo na maman moko yo yebi na ndeko mwasi moko yo yebi to batela kaka basi te me to batela pe bana mibali parce que mokili oyo eza ya kobeba mbote mingi na bino ba oya ngai mbote mingi na bino ba obolandaka ngai vraiment je suis sans voix ndeke moi ça pesi lisolo ndeko mama vraiment aleli na kolela na pasi na motema atanke mama na yo ki pasi moninga mwasi me nzamba sunga tokota nyimba la sima bye bye.